mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur Cleboisoriginal.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a Mikolo Yonyo Sotou. Donc vraiment, Tokomi na esengo moko ko sakanate parce que matoi na biso epemi. Matoi na biso epemi parce que liboso ezalaki présent étiquette. Présence au dirigeant Mbokate, donc Kanambe Mutasala Kanyo surtout, mais discours wana na matoi na biso elemba. Et tikalika une certaine catégorie de personnes moko au binobo yebi que nous préférons taire le nom oyo bazo salama solo mais bazo ndimana sa motema mais ça haine parce que na minute oyo discours échangé. Minute yo kende koloba na Néhémie ke o Félix Antoine Tshisekedi président béton a dirigé la Congo te na kanisi ako soyo na litoi parce que passion bazali ko yoka yo yebise ke Félix Antoine Tshisekedi a dirigé Congo te. Félix Antoine Tshisekedi tout le monde est d'accord siko ye mutazo diriger masolo parce que approuvé na batunyo surtout makambo o pina suka zo diriger te akoyi ko sala ngote na kanisi to ko rappeler bino soute mais bino mo bo comprendre et puis boye ba ke président Félix Antoine Tshisekedi azali mwana nzambe azali na mission divine ya ona bo moni batunyo surtout babandai ko bundela Congo n'esprit mabe par exemple na opesa bino exemple Tuchi Poer ezalaki création moro ya occidentaux. Donc nous avons un exemple mutoloko là donc Tony Blair muto fula présent Rwanda Kagame lelo ozomona bomona ke dernièrement na Félix Antoine Tshisekedi na vidéoconférence à banda kala koluka Félix ayebo a tout beli makambo nyo surtout a sengi ba pardon na niveau morokutu donc ezali vraiment donc na limite ya soni donc ezakutu soni ta sengi a tout beli tout a lakisi ba makambo tout ya mabe o bango sala Congo donc a sengi vraiment kaza prêt donc dans l'immédiat à travailler na Félix Antoine Tshisekedi. Ancien président aux États-Unis, on a Bill Clinton, il est pareil. À tout Beli, à Sengi va travailler, na président Félix Antoine Tshisekedi. Pour vous comprendre que Félix Antoine Tshisekedi, aza mwana nzambe, aza na mission moko nzamba tindi, soki mission nzamba tindi donc a opesa ye lumière nyo surtout, ba possibilité nyo surtout a ke na missionné tina suka. Donc batu o babanda ikoloba, batu mususu omoni bazako pola bazon dimate, mais omoni haine ezali mais na vérité so ba vandi bazo ndima mais ekokoma na période moko moi yekuto lo ba iloko ekozala lisusu te donc vraiment ya moi to komi donc so to 5 minutes to komi na esengo moko parce que to bandaki kopé maté or to yebisa bino banda kala to yebisa ki bino Félix Antoine Tshisekedi azo mema politique moko neti ya ba pays oyo awa na ba poto ba pays moko civilisé ezali politique ite ko boma mutu cha mutu poison azo mema politique moko donc vraiment il y a mindele ndenge basalaka awa donc ezali zala vraiment na pema parce que ezali marathon yango bomona batu moko bazo mela pema bazo longwa ba misusu bomona ba misusu to kotanga ba kombo tena ba Belgique ba ndo kumisa batu mobo omonde ba baluki ba komi ko finga su batango donc po bomona ke makambo changer ba moni ke batu wana ba yeki na ba mystique donc esprit à mabe et ko pousse n'est pas Félix Antoine Tshisekedi te donc Félix Antoine Tshisekedi fachi beton aleki kutu ba passer belé na resembler parce que hier moko na ressemble la développer ko sakanate ya ono moni ke ba passer ngo ba komi ko lelo Félix Antoine Tshisekedi a opesa biso loroté kalabando opesa biso mbongo parce que azana tina na binote ye moko déjà donc a beta kadon ki masolo ba prière kutu deux fois te ayebi liloba bongo siko ye aoya a ozali liloba soko ye ozali liloba pas passer mo c'est que passer wana pesa azali passer ko sakanate ya ono moni ke ba passer ba komi ko lela obisu to bano za soto keto bimina ya ko ke na bino wap masolo ane zalaka te parce que ye moko betaka prière ko sakanate ye moka betaka mabolongo na se donc ayebi lo sambo ayebi liloba ya nzambe donc vraiment bozala bino calme bino mo bomoni tozali likambo ko loba te
bozala toyebisaki bino président Félix Antoine Tshisekedi akosepilisa bino mbala mboka. Donc la série continue. La série continue. Donc magistrat Luamba wana aza na Belgique pepele mutu azalaki na interdiction ya kobima na mboka ye mutu azalaki. Donc magistrat Luamba azalaki na ba sanction ya ba européen ya ba américain mais botuna nga comme na Belgique ndenge ni. Donc blanchi donc rep a comme calme na Belgique a panzi donc ayebisi Félix Antoine Tshisekedi président na biso président Béton masolo nyo surtout au bazalaki nango donc na cadre penza que non ba longola Félix Antoine Tshisekedi a tout beli po bomona ka que Félix Antoine Tshisekedi nzambe alingi nzambe ayokola ke nzambe alingi Congo do bato tout o ya ba contretemps moko na moko bazali ko bima ba fa kwa bazali ko kangama bato ba contretemps donc bango mo ba komiko tout bela. Donc vraiment bozala bino calme. Donc Félix Antoine Tshisekedi président Béton Fachi Béton comme ko vandi sa masolo na kanisi tout ça ko na makambo lobela bino to bino mo bozo comprendre que ndenge makambo ezalaki kala discours akala na discours asiko bo mo ke kanamba zo ya 5 audience kanambe Félix alobi azana bezo ba kutana ete kanamba komi kotinda bandeko na wana lipasa ya ba momi soki Jeannette soki nani batanga komba ba momi batanga yo Jeannette sia fo momi moko bo yozo kende ba nzambe na ngana habite. Donc batu wana FCC ba komi na suka yo kendo betele bango suma solo Félix a dirigera soki ne tozo so bolu ke biso Chadari ti le loto senga kibino ke bolu ke biso bokanga photo Chadari porté disparu. Chadari tout la moussi azaza donc Chadari donc moi écoute amona ezate parce que ça na ben frakata mo sakanate donc yesoka ke notre tribunal a ozongate. Donc yangwana il fallait to beta na bino c'était donc vraiment boye baké avant donc to banta masolo na biso to lingi to sala bino un peu mise au point mukie boyebi ke to sala ba mise au point. Donc l'émission mo soki leki to zongela ngo poto expliquer bino bolanda ki émission o to sala ki ya témoignage oyo mama kalanga azwaki ya femme moko azalaka na Belgique. Donc oya salaki po bato mususu bazomona ngo neti ezali soki comédie ezali comédité to confirmer bino ezali makambu ya solo ba pratique wana ezali ko salema mingi na mboka na biso bazo zwa photo ya Félix ba koti na chambre moko bazo beta ba prière moko mesi pour ba envoûter président na biso mais neti président ezali mwana nzambe. Donc ezali ko simbate makambu wana ezali ko salama. La preuve moi si wana tango abengi ye moko et puis na tangaki commentaire moko donc bimaté mais non mama kalanga ezali concept émission za la kandengwana batu ba benga rapo ba tubela makambo na bango ba sala tango yo zo benga ye mutu azo benga na téléphone mama kalanga mutu abengete ye moko azo benga na téléphone aza consciente moi so na zaki consciente na batu mususu d'ailleurs be mission mususu ezoya mibale etikali boko yoka pe d'autant ozu téléphone nous allez ko benga ezali teke bazo piéger ozo benga na émission mama kalanga ezali en direct. Et puis oyebi ke ozali koleka en direct bato azali koyoka moi so na ye moko moneki ke abomba makambo mo ezate ake atubeli. Donc ezali te ke faute ou bien mama kalanga piéjaki était et puis makambo ezali belé momi wana donc asalaki père wana masolo bokilo ne masolo parce que azoki deux fois donc basalaki masolo imaginez kaka donc père wana sengena ba préliminaire au monde bon maman tenga monde bon maman et puis batunie siko mongate momi apa misi batunie siko oh papa wana na mobile na sa abike papa na développer ka danger ko leka mobile na ye botana ba makamba bo donc ezali pasi na mawana motema donc ezali histoire vraie. Donc bato bavani na Belgique ba yebi mobali wana na mwasi wana donc biso tozali ate pona kotanga ba kombo donc ezali concept moko ya mama kalanga ngape na sengi na bino bolandaka yango. Donc vraiment ezali teke ezali ba o piéger yo moko ozali na ndako na okobenga oyebi ke donc bazolanda en direct donc ezali neti ozo tubela en direct mokili mobimba ezali koyoka. Donc sikoyo tolingi toyebisa bino likambu moko et sepelisinga parce que mon soki mwana mboka zo sa likambo ya malamu. Donc il faut qu'on dise makaye ya wana baki il faut consommer congolais. Donc partenaire na biso mususu akoti na kati ya liste partenaire ami satu akoti donc et sepelisinga makasi parce que nazali na ba donner bien mon soki ngolo balika ba peso ba donner bien oyebi ndenge nini okoteka yango pe ndenge nini oko défendre yango. Donc na lingi na ebisa bato nyoso tu bazali na ba problème oyo ke asali mutuka na ya tibiloko nyoso tu mais mbongo ya kocha na mai ezate. Donc à compter de ce jour dorénavant boyebake makambo wana bokozala nango sute parce que ndeko na biso
ba Congolais mibale ba fongoli fret maritime oyo ezali kosala ke boyokanga malamu omoni batu combien o bazalaka ke azana camion ou bien azana voiture ati biloko na kati mais mbongo ya kotia na mai ezate ekomelaka bato ebele omona azozila oyo naza na mbongo ya mai te naza déjà mais kuna siko na fret maritime ya ndeko na biso Feli bazwi solution bokolanda ngo na sport na kotiela bino donc akoti na partenariat na biso boyoka makambo nazali koyebisa bino donc osali koli na yo donc voiture na yo camion na yo mais ezali kozanga yo mbongo ya kotia na mai epai ya fret maritime otokolakisa bino bokokende bosali ba papier ye atindeli bino boka malamu atindeli bino camion atindeli bino voiture na bino na Kisasa tango ekoma kuna bobimisi yango bosali ba compte à récupérer mbongo na douane c'est la toute première fois ngana na mona ngote parce que to mona bato belé on a kokisi ba biloko na camion na faut kende voiture na faut kende menazana mbongo maite kuna bo se poser question te boye et pas na ye bo sali ba papier bien parce que ça la clair et comme kuna te oh non ngana futa kimbo bo sali ba papier ye atieli bino mutuka na bino ou bien camion na bino na mai tango comme kuna na Kisasa nde bo pesie mbongo donc boyoka bien fret maritime ya Feli Mosengo na Papi Bowale Feli Mosengo na Papi Bowale bozali na mbongo te ya kotinda camion na bino ya kotinda voiture na bino bokei na fret maritime Feli Mosengo na Papi Bowale bo pesiye bo sali ba papier atindi mutuka na bino camion na bino na Kisasa esika nyoso tu bolingi après kuna kutu donc ceux qui boza na moyen te ye akozola bino yango ba eko tikela bino ti na ndako na bino donc vraiment tozali ko yokisa bino bolanda bino moko bande annonce en tout cas na sengi na bino c'est la toute première fois izo pesanga elengi moko osakana te bolanda bino moko bande annonce ya fret maritime Feli Mosengo na Papi Bowale. Conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli to sala conteneur ba voiture to tina na Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina na Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon oteki to zongo c'est parti Holanda to kutasa bilongo za figuré na Ligue de France biloko moya sika na milieu ya matinda ezate eza biloko to annonce la autant des années mais à un certain moment ya koleka ba oyo toleka to se rattraper pour changer ka réseau na connexion conteneur yango eza en live mo na plaque à Bruxelles ba au différent de la 11 route inverse facilité tu remarqué que na réseau ya matinda ba o mai belé baza ba difficulté massa opé car bien abundi a charger comme là Afrique massa na car charger 207 na yeke ndarati ozana car na voiture chaba bilokos na kati ke ndarati oye to sali ba papier to sali 30% voiture comme na Congo ngana fretant na conteneur tango oteka ngana teki na longoli fret na ngana pourcentage yo ju le reste na yo bon ikangami ikangami sur les civils deuxième bord tindiga kaka donc caméra ont bougé parce que na likolo ya dépanner pas modération on a aucun bord le monde donc bord ils ont kangama donc là au kangama sur les civils donc bord ils kangami kitoko bon deuxième bord là au kangama tindiga ya mouvement tindiga deuxième bord ikangami à suivre donc binomo boito landa donc c'est une première fois na histoire ya mamakamba ba fret maritime ezalaka ananga na kogisi na zana voiture na ngambongo mai ezate bona zana camion mbonga mai ezate donc na fret maritime Feli Mosengo na Papi Bowale bokei sambongo bosali ba papier ati biloko na bino na kati ya mai ba camion na bino ba voiture na bino et puis soko boyokani bien tikuna boteki ye à récupérer
mbongo na sima. Donc bo benga bo hésiter te ezali loko moko vraiment ezali ko pesa ngana esengo ya kolobela bino. Donc bo benga de la part il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc bo bengi ye bo sali ba démarche nyo surtout. Donc ezali loko moko na salamate vraiment toutes nos félicitations à Fret Maritime parce que elongoli batu souci parce que mutako sala camion mon vandi na iba 6 mois lem suzanga na mona batu belé kutu. Donc azana assurance te à parquer voiture mai mbonga mai ezate camion ba yale fourrière ezu ekei. Mais avec Fret Maritime, il y a Feli Moussengo na Papi Boale, donc solution na bino ezwami. Donc n'hésitez pas, bobenga na ba numéro de téléphone bo moni ezali ko défiler. Donc bozu contact na bango de la part il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc siko to bandi émission na biso na Sija Liboso, to lingi to lakisa bino o moni to zalaki na présent moko Zoba. Kanambe donc semi analphabète. Donc makambu il y a ba classe abana bo moni kaka ke donc école gratuite ezalaki na constitution à salela yango jamais alingai kaka ko changer constitution pour à se représenter 3 fois. Mais président Nabiso aye azali mwana mboka azali mwana mayele azali na souci à peuple bomoni que là c'est commis au félé et puis bomoni depuis campus batonga ba homme wana ezalaki vraiment on dirait ba nyama mutu balala kuna bomoni ndengi ba bandeli yango ba réhabiliter yango et puis lelo tozali lundi, si ma mémoire ne me fait pas défaut, lundi les 10, hein, donc la technique, signalenga, lundi les 10, qui ça rentrée scolaire, na rentrée académique. Président Yemoko a se déplacé, accueilli la rentrée scolaire à Talindengi. Ezali ko leka bo moina makambo kaka ya ba corona na penze silite atali soki fenda bazali ko respecter ba makambo nyos tout ba barrière tout et sengeli ba respecter assisté akei na campus botala kala ba présence au boyena ba campus wana il faut ba makambe belé mais ya akei bazomo la penza ba na mboka a koti na ba homme ti a koti na ba auditoire a solo li na ba na mboka ba sentir penza que président lobi que tobani na ba homme après to koma donc qualité habitude na bino universitaire na biloko nyosu bozali eloko asengi na bango ke ba batela ba biloko oyo ba bongiseli bango na tiki bino moko botala na ba image botala rentrée scolaire na rentrée académique président de la République yemoko a se déplacer à Kendaki sur place. À la colline inspirée ce lundi 10 août 2020, c'était la reprise officielle des activités académiques 7 mois après leur suspension à la suite des échauffourées de janvier dernier relatives à une nouvelle fixation des tarifs de frais académiques. Pour marquer d'une pierre blanche cet événement qui intervient après la levée de l'état d'urgence sanitaire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le déplacement du campus de l'université de Kinshasa sous des ovations délirantes. Après l'accueil par le comité de gestion de l'UNKIN, le chef de l'État a été invité à visiter les bâtiments réhabilités sur son instruction dans cette alma mater. 12 au total ont été complètement rénovés, dont 9 sur le plateau du campus et 3 au home de filles. Dans sa ronde, le président de la République s'est rendu compte du travail abattu pour offrir des conditions d'hébergement agréables dont la capacité est de 60 chambres chacun. Au Home 2, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité la chambre 220 qu'occupait son défunt père, Étienne Tshisekedi Wamulumba, alors étudiant à la faculté de droit. Tout un symbole. Le chef de l'État ne s'est pas seulement arrêté à la cour, il est entré dans 2 auditoires, la faculté de jeu 3 économie et la première licence droit. L'ambiance était électrique. Ému, le président de la République a été plus qu'éloquent dans son adresse aux étudiants. Pour la promotion, étudiants, de la faculté, de droit, de l'université, de Kinshasa, sommes ravis de la visite du président de la République, son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Fati Beton. J'ai pris la ferme décision d'améliorer les conditions de l'étudiant congolais. Je sais que aujourd'hui l'étudiant congolais est désespéré. Vous vous posez énormément de questions, à la fois sur vos conditions d'études, mais également sur votre avenir. Le Congo est un des meilleurs pays au monde. Ce n'est pas normal, c'est vraiment un paradoxe de voir que ses filles et ses fils choisissent l'exil, choisissent de le quitter et d'aller évoluer ailleurs. Cela nous interpelle et c'est pourquoi nous restons soucieux d'améliorer vos conditions d'études
et de préparer votre avenir par rapport à l'outil qu'on vient de mettre à votre disposition et qui sera appelé à s'améliorer. Ne vous en faites pas. Nous allons continuer, nous avons commencé avec les halls, ça continuera avec les auditoires. Au fur et à mesure que nous aurons les moyens, nous les mettrons à disposition pour améliorer vos conditions d'études. Je vous demanderai simplement de veiller à cet outil qui est le vôtre maintenant. Un président de la République dans le campus de l'UNIKIN, tout un honneur et un acte d'encouragement pour le secrétaire général académique de l'université. Ce n'est pas donné à tout le monde de recevoir le président de la République, chef de l'État, dans une université dans un laps de temps 2 fois. Une fierté d'avoir un parent qui arrive et qui donne la perspective éducative aux jeunes qui parfois terminent les études et cherchent à aller au-delà des frontières. Et c'est sur ces entrefaites que le chef de l'État a pris congé de la communauté estudiantine en liesse. Après plusieurs mois à la maison, suite à la crise sanitaire qui a frappé le monde entier, les élèves de classe terminale ont repris le chemin de l'école ce lundi 10 août 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Quand nous sommes allés en confinement, c'était pas la grève. Mais nous, on attendait à ce qu'on puisse nous payer les paliers comme on s'était convenu. Malheureusement, nous avons compris que la Covid est en train de ravager. On a donné du temps au temps. Personnellement, ici chez nous, à l'EPA, un Gombe, 13 enseignants et nous-mêmes, nous avons opté pour la reprise des cours. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu personnellement à l'Institut de la Gombe, ex-Athénée de Kalina, pour se rendre compte de l'effectivité de cette reprise des cours et a exhorté les élèves à respecter scrupuleusement le geste barrière afin d'éviter la propagation de la Covid-19. Vous avez vu que cette maladie n'a pas fait beaucoup de dégâts en Afrique. Elle a tué beaucoup en Europe, en Amérique, en Asie, mais pas en Afrique. Grâce à Dieu, mais aussi parce que vous êtes jeunes et vous avez su vous protéger. Mais beaucoup qui sont morts dans notre pays, tous d'ailleurs, toutes les victimes, c'était des personnes âgées qui ont l'âge de vos parents et de vos grands-parents. Donc vous devez faire attention. Parce que c'est vrai que vous êtes fort contre cette maladie, mais attention, si vous avez le virus en vous, vous risquez de le donner à papa, à maman, à grand-père ou à grand-mère. Après l'Athénée de la Gombe, Félix Tshisekedi s'est rendu à l'Institut technique commercial dans la commune de Limete. Dans la cour de cette école, toutes les dispositions liées aux gestes barrières sont aménagées, notamment le lave-main devant chaque classe. Le gel hydroalcoolique sont également visibles sur tous les bancs d'élèves. Question de désinfecter éventuellement les objets classiques pour éviter une possible contamination. Signalons que cette reprise des cours progressive au niveau de l'enseignement primaire et secondaire va s'étendre sur une période de plus ou moins 1 mois afin de permettre aux finalistes de ces 2 cycles de parachever leurs études en vue de l'obtention respectivement de certificats d'études primaires et des diplômes d'État. Donc bilement botolanda donc na esengo kozana présent vraiment ya mwana mboka neti Félix Antoine Tshisekedi botala penza ke na tene de Kalina kala tene de la Gombe a moni penza ke la sina ye classe na ye na école na na cours ya récréation place bana osala est-ce kanambe asa kenda Alex abiso place atanga kanamba tanga ta première primaire te ayebite botal Félix ke penza donc atene de la Gombe atene ya Kalina amoni école na ye o atanga kanisi ba souvenir akala do bomona penza vraiment elengi o ezali ko sala biso poto zana mwana mboka vraiment esengo makasi ezali na biso vraiment Nzambe aponela biso penza présent o il fallait azala parce qu'azali na souci azali na makila neti biso. Donc avant tout conduire tozali ko marquer une courte pause pour naib sabino que un nouveau na kati ya famille Kleboa original.net. Donc azali nouveau na kati ya Kleboa.net mais ancien na kati ya masolo ya ki journalisme donc tozali ko informer bino que Jérémy Mukuna continue na famille ya Kleboa original donc azosala vraiment be mission moko au son de la trompette donc émission na na kanisi bolanda ke na ba live nenga lobaki donc émission na bozala déjà ko sepla parce que loko e bando zanga na Kleboa original yango wana Jérémy Mukuna memi donc na tiki bino bolanda bande annonce ya Jérémy Mukuna donc vraiment azali professionnel donc ya Makila. Quelque chose se prépare bientôt sur Kleboa Original, votre émission au son de la trompette avec Jérémy Mukuna, une émission socio-religieuse.
Quelque chose se prépare. Ma solo ego bête, ma solo ego lobama. Na au son de la trompette. Tout le bébé mingi. Et compétent au péto sans la peine zambé. A CP là. A Ibaki. A Violaki. Sex type. A tiki église na maboko. Ya mona na eto ya famille na e. Nyonso ego lekaka na kati ma solo na bino. Na au son de la trompette avec Jerry Mukuna. Sur Cléboa Original. Simultanément sur As Media Congo. Vous suivez votre émission au son de la trompette, une émission socio-religieuse, une émission pour vous, une émission taillée sur mesure. On va élever le Seigneur. On va connaître toutes les vérités cachées avec Jerry Mukuna, Toko Sanzo la Nzambe, Toko Sanzo la Yahweh. Pour te mettre à Masolo, à Ebele Belete, mais ensemble peut te mettre à Yango. Yango Tobongama. Bisoba internaute, Tobongama. Kalate, bon na masolo, Kalate, baro leka, baro défilé, ba musicien chrétien, ba pasteur, baro leka. Vous saurez tout ce qui est caché, tout ce qui n'a jamais été dit. Oh, nous sommes yoka. Boye bango au son de la trompette avec Jerry Mukuna. Toko lembape ko beta CTT, toko beta kaka, ti mukolo, oko bongwana. Soko sepelite Kimaraka mais to Orlando kaka yambaloyo fungola ne matoi yambaloyo ko fungola ne motema yambaloyo yokape fungola ne matoi oyoka na au son de la trompette avec Jerry Mukuna bo yoka masolo. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Alors très longtemps. À bientôt. Donc, bienvenue à Jerry Mukuna. Donc, misala il faut ba professionnel mutubati kanango. Jerry Mukuna, c'est un vrai professionnel. Na kanisi beaucoup découvrir déjà, beaucoup sentir déjà quand on a bande annonce et puis na kati émission beaucoup découvrir. Donc vraiment boyambaye ndenge boyambaka batunyo surtout oyo balekaka na kati il y a 5 minutes. Si koyo to na dossier il y a Kalev. To ebisa bino dernier marqué Kalev. Donc atikala ki administrateur na kati ya ANER donc Kalev donc mutu o aza na kati ya ANER ko la cette étiquette politique te Kalev akanisa kosa li boma kanisi donc bazaki neti na zoba o ya kanamba bité que donc état de droit c'est vendu na président na biso Fachi Beton donc a kosa na ki li boma ke ne ko défiler mutu ANER a ke ne ko défiler na bato PPRD boyebi ke ba révoka ki na président de la République sikonde to so ba bino lelo lundi déjà na week-end ba désarma ki ba botelier mindu kazalaki nango garde ko bazaki nango donc atikali simple citoyen ndenge tozali ko lobela bino donc Kalev akanisa ki donc azoko sali boma donc yo mukonza aner mukonza aner okende ko tambola donc ozo tambola donc na compte ya PPRD obandi li boma obeni donc akanisa ka kosana li boma donc akomi penza kiol ya solo donc vraiment puis toujours profiter de l'occasion qui nous est offerte président de la République comme na aner donc ceux qui totangi yango ka tozo sentir bato bakufa na baner na bato bakangi bango parce que ANER oya siko eza ndenge ya kalate ANER donc ezo sa su ndenge banoy ko enlever bato te donc présent to sengi na vraiment moyen so kezali présent yo que la base ANER wana kombo on échanger au moins so kombo on échanger bato bakobosa mais tant ka ba ANER ata eza sous ko sala ndenge bango ba bando sala te ezo pesaka bato ba mauvais souvenir ya on a président de la République to sengi penza ANER penza kombo wana échanger. Donc, si tu continues à dossier Moko Boyebi dernièrement, donc, magistrat Oyo, il fallait prêter serment, quitter, tu sais que Bazali, fitiol, donc, Timbela qui bango déjà, donc, Balinga qui balongola qui bango, Baboka bango, na cour, ya Kasaso Balongwa, na constitutionnel, wana, donc, bango, siko, to moni, et le gozo pesa biso mawa, Congolais, Bazalra net na mémoire courte, Misusu Basala semblant. Bazana bango na mémoire courte mais ba commissi amnésique na makasi bozali ko se rappeler tangu président de la République ya Kalawana président de la République te mutuana azaiko sa netike azosa ki président de la République Kanambe anomaki batu ya cour constitutionnelle boyoka kike ba professeur Vundwa Wetepe Makoy na professeur Luzolo Bambi tangu ba nommé bango et ça qui même pas 3 mois ba ko remarquer que do ba ebisi Kanambe batona baza batu moko misi okoza na confiance na bango te bona bodon ba longolaki bango Luzolo Bambi na Vundwa Wetepe Makoy et ba ça qui même pas 3 mois
bah révoquer bango donc professeur Luzolo Bambi ba créer les ceux qui service moko kutu ezalakate donc poste moko ezalakate kapwa ba écarto kana ndenga soni ba créer le loko moko sala kama na ngoto ça no rien donc professeur Vundoyo ba tcheke na kota cassation donc le bino bosoni bozolo ba que Félix il faut attiquer à respecter constitution te attiquer la bango temps ti ba si sa mandat na bango mais ça va pas non. Moni Congolais, il faut toujours c'est la rabino ba masoloana parce que Congolais a bossé rapide mais bamsou ba sala semblant ba comme ba amnésique. Toyebi sibino Kanambe a créé qui a nommé co constitutionnel ba magistrat wana. Vundo était pe makoy na Luzolo Bambi. Luzolo Bambi ba sala qui même pas 3 mois. A longola ki bango. Siko yé a respecter la constitution. Siko Félix c'est comme Félix a sali ngwana bino bokongo lo ba ki a respecter ta la peuple congolais botika Félix a yebi makamni azo sala. Et puis botika ko salaka ba comparaison moga buzoba parce que biso 5 minutes to ko zala wana to zong sabino kana temps pour ba que 5 minutes ezali cours éducation civique na ebisi bino Luzolo Bambi. Na Vundo tepe makoy. Ba zalaki na cour constitutionnel. Est-ce que ba salaki 3 mois? Kanambe si alongola ki bango donc a créé les bango ba masolomo mususu ake na cour ya cassation. Est-ce que bino bolobaki? Est-ce qu'on a Kanambe a respecté ce makamni? Donc batouana balongoli bango parce que bazana droit longola bango bazo senga pe donc ba pe ta sonité ce qui sonne be mambel bino bokufi. Donc basi sa mandat na bango basa pe recours. Ah recours en beba oh recours penze beba bosa recours eko aboutir na nini donc peuple congolais to bosa na raté ba makamsu yango na bokomona ba makamsu zozomona batu mususu ba komiti ko betela Kanambe maboko Kanambe azonga Kanambe papa yaka donc ba bosa na bato ba kufi donc ba mukendi ba kufi en direct bato ba kufa likola Kanambe pona makambo bino bozomo donc peuple congolais to tika ba makambo musu abuzo ba bekolo mususu ba mboka musu ba mona biso penza bazoba parce que bazo envier biso donc bo sanate donc ba magistrat na ba fitiol donc ba écarter mango révocation donc ba kei libela donc libela ya libela ba kozonga ka lisusu te parce que place na bango ezali esika wana te donc sikoyo bino moko bo moni ke biso 5 minutes bozana bino calme ndena lo ba ke biso tozana intérêt moko te biso toyebi muto toza sima na ye toyebi motema na ye toyebi oyo akosala na mboka na biso na kasi bato ebele bakomi komela ngai ah papa César makambo lobaka yango muto ezosalama toyebi mutu soki Félix Antoine Tshisekedi Faci beto avandi si tempo peuple congolais akolia oh peuple congolais pena tongo petit déjeuner na midi déjeuner na pokwa dîner donc ba entrée ba dessert donc bozala na bino calme makambo yango donc le peuple d'abord idole ya papa Tshisekedi Félix Antoine Tshisekedi a okenango tina suka nazo sepela bato ebele ba komelanga papa en tout cas makambo bandoko loba yango ezali komonana donc mutu akokufa te bokomona ba changement nyonso tout na mboka na biso yango na tozali kosenga na bino au moins déjà recensement makambo recensement to bandoko beta tolo to vanda biso calme parce que toyebi déjà que message komaki recensement ko salama avant élection to baika ke soki salamité élection en 2023 et ko zalate soki to salango na 2045 et gozela. Et puis donc réforme monétaire. Omoni mbongo eza mbongo moko mauvais souvenir et puis mbongo moko ya mabe o Kanambe zo salango na kingakati donc réforme monétaire présent na biso mbongo asika peya sika makamuto asika bula sika donc oyo wana ezali na tina moko su te mbongo wana il faut ekende donc to bossa na yango. Donc, si le partenariat oblige tous à marquer une courte pause publicitaire, donc Boebika ba partenaire na biso ba komi misatu donc ba mi balé à Kala bazali c'est la TV na Romain Ilunga les grands traiteurs donc to Tikibino Bo Landa 2 bandes annonces et restez connectés sur Club Bois Original. À tout de suite. C'est la TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France ezana kati. Ba chaîne ya Congo ezana kati. Ba chaîne ya Londres ezana kati. Au moment de la politique, il y a Sika. Au parti AA, et Zanakati. Au parti BB. Au CFAIO, et Zanakati. Il y a CPLA TV. Bouquet comme il y a Bouquet Boy. Au Tchina Poche, voyager dans le partout Lingi. Na Bouquet, il y a CPLA TV. CPLA TV. Mais ma buissonne, on a 4K. Machine, ma Daka Daka. CPLA TV. Bienvenue dans le monde de CPLA TV. CPLA TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.
C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Donc, Boitolanda va partenaire Nabiso, donc Sepela TV, na Romain Ilunga, les grands traités, puis bon, mais ça n'a pas, na fret maritime, il y a Feli Mosengo, na Papi Boale, donc, bah, on peut continuer à Katama solo, donc il faut tout consommer congolais. Donc, tout comme presque na souka émission na biso, mais avant tout souka tout celui ko senga na bino avis de recherche Chadari place tout bozata za na toilette bokangela biso photo bokozwa récompense. Donc Chadari tout la musi azaza mais azali kaka aobima wapi donc bosala tout boluka la biso Chadari parce que tozali ko lukaye Chadari azali ko loba to tozali ko mona bango te moni tozali ko sepela ndo to sepino ba ndei to sepino ne bandeli discours échangé. Bato babandai ko bangisa bato bango mutu bakomi ko banga bato babandai ko mona niti baza danger. OK, président Félix Antoine Tshisekedi noko yaya esprit à la musique a komi ko bimisa sur esprit yango. Donc vraiment bato bakanisa ke ezalaki soki ndenge nini soki Félix aya et ozandenga kala na bato bazaki na discours au présent ticket azo sale le côté kanam mutu au diriger. Donc to sepeli to komi sengo parce que discours wana ezali lisusu te. Discours wana ezali soute ba président bazali komona donc et sengo ndenge ezalaki ya dollar ezali komata kana be dollar chiu et sili pena nute ezali kaka ekokita et puis après tant to changer na biso monnaie wana ko ya makasi ndenge kala tant mobutu asalaki monnaie ezalaki donc 1 zaï égale à 2 dollars donc to zwape monnaie wana boza na bino calme parce que tozui mwana mboka na kati ya nini donc vraiment tozali ko betaka acete. Surtout congolais to zala amnésique te to ko maté que comme ça amnésique to ebisi bino makambo ba magistrat donc Félix Antoine Tshisekedi donc azana droit ko longola bango to pesi bino exemple ton kanamba tseki ba magistrat na cour constitutionnelle vundo TP makoy na luzolo bambi donc ba grand professeur au penza donc pas de doute bon moneki ba wumelaki même pas 3 mois kanamba longolaki bango est kanamba le wana respecter constitution kanamba na makamba mandane ina rien fait il y a respect à la constitution bino bata FCC coûte beaucoup qui kolobelo comme côté donc bo tika to pesi bino exemple bo vanda calme parce que 5 minutes et zongi c'est la bino ka besoin parce que makambo Félix Antoine Tshisekedi azo sala président mon côté à Congo asi à Salango et puis azo passer ba moment ou ba période donc en difficulté donc azola ça pensa que aza grand stratège azali pensa mutu o pensa que donc politique ezali na kati ya makila po batu musu bandolo ba Félix atala politique te l'expérience acquiert à travaillant école mon côté ezali ke au sali boy aux à présent Félix azaki na école ya papa Tshisekedi o pensa opposant donc le sotolo ba la démocratie na mboka na biso papa Tshisekedi mutu abandango yepe mutu azali na kati donc lelo il fallait to beta pensa c'était Totika masolo wana te parce que peuple congolais boyebi que 5 minutes ezala na pona kozongisa bino nzela ezali cours ya éducation civique donc avant to kota na ba dédicace na biso tozali ko banda vraiment pour na ko souhaiter bon et joyeux anniversaire parce que c'est les gars qui le 8 août mais tozo qui tenté ya kosala ba émission parce que ba émission kota ke belé auto sala déjà ezali ba émission to sala avant donc le 8 août donc Breston Bumba yaza petit fachi comme les musu petit fachi vous allez komone donc azali mwana ya compatriote na biso ya moi si openza landra masolo mboka donc yé vraiment so masolo mboka tambolité a kokola la té donc Preston Bumba Petit Fachi donc bon et joyeux anniversaire na yo donc ba tonton vraiment ba peso ba joyeux anniversaire parce que moi na muki akosala te talaka moi na muki a mi pesa kombo Petit Fachi donc ezali jeté to monate ke ba petit kanambe bazalaki kututé donc Petit Fachi donc wumela donc okokola
okomona makambo ya kombo oyo ozwi ezali kombo ya kosakana te. Donc sikoyo tobandi na badédicace na biso tokei na États-Unis d'Amérique mpona kopesa Richard Mbuluku na mwasi na ye ma Caroline. Donc bambote ebele parce que Richard Mbuluku asalaka ebele mpona 5 minutes puis azali compatriote munene ya kosakana te bato balingi penza mboka na bosolo. Donc merci beaucoup Richard Mbuluku na mwasi na yo ma Carole na nyonso tu bosalaka mpona 5 minutes avec César Ngadi na kei na Damari Lelise mpona kopesa donc na kati ya Melin petit nanga penza oyo penza na kati ya masolo. Donc papi ndefla soka bengi viene masolo la soka bengi viene za masolo la donc papi ndefla. Donc na ebi nyonso tu osala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Merci à trop, je ne cesserai jamais de te remercier pour na fidélité na 5 minutes avec César Ngadi. Tozai siko tokei na kati ya Tunisie pona kopesa mbote na petite sœur propre Linda Pemba ye bandaka la 25 staff déjà na kati ya Tunisie. Mais botala siko ndenga za active na kati ya groupe. Donc azali presque je peux dire la seule femme ou azali active mais soupe baza mais ya za penza tout le temps azali ko so na batu surtout. Donc merci à trop na fidélité nous petite sœur propre Linda Pemba ndengo panzaka be mission et puis nyo surtout ozali ko sala na kati ya groupe siko nazali ko pesa mbote. Donc obika benganga e pesinga sengo makasi parce que timba azali donc maître Moutamakasi. Mais omoni Moutamakasi musu maître esprit boule mouké mais yé penza timba ko sakana te nazali ko pesa. Donc triple action Zakoto triple action Zakoto. Donc na sepeleki ya trop triple action Zakoto na yebi ke olandaka 5 minutes tout le temps rataka ngote. Donc vraiment yo zali bateau penza na mona penza ke o matrabaring ti a na poto. Donc et puis ozali mutu moko penza o timba et puis donc mona poto et puis oyiba baguna wana ngapena zana bagu wana yo moko yiba bagu wana to sola na camionnette mbola. Donc triple action Zakoto. Merci à trop na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi. Sikoto ye awa na kati ya Seine-et-Marne plus précisément awa na kati ya Mele pona repesa. Donc Dieu de Wembo merci na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi. Totikeli toujours na kati ya Mele pona repesa Francis Elanga na mwasi na ye Nene Makumbu ba mbote trop. Donc bango ba rataka 5 minutes te ya César Ngadi. Donc merci ya trop na fidélité na bino toujours na katamele toko pesa mbote na Sol Masiala l'entrepreneur Sol Masiala Mobali ya Josiane Matuki. Donc Sol Masiala merci na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi boyebi ki toko ko suki sa jamais sa toke na kata London City tozali ko pesa José Kano ki kakamene bambote Maître Wera Mukuna bambote Maître Raja Moule bambote wana bazali batu na biso bakanga masolo na kati ya London City. Donc tokosuki za awa na kati ya région parisienne pour na repesa. Donc celui-là il fait partie de notre bureau. Donc Stéphane Jocol, je suis ravi. Stéphane Jocol, je suis radieux. Stéphane Jocol, donc le bureau doit fonctionner à merveille, le bureau doit fonctionner comme tel. Donc Stéphane Jocol, merci Nanyo Sotou au Salarapo na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Chouami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord. Et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe mikolo na ye ekomi ya kotanga boyebake tokozanga ete kanambe akozwa masolo na mbuchu pena dikos. À très bientôt. On doit mettre sur pied et dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Oui, bon, likambo kopona osala ngo yuo ozamona mai nanga c'est vrai totanga na yo du ventre.